basi ya solo bazali mutako sauter on a passé kana se non c'est pas normal et toboka na dans la bouche non construite voilà. Bonjour Balantia, le ministre de Noélie, la chaîne Abino Moko, la chaîne idéale en fait. Donc chaîne Moko, la chaîne cartonnée na YouTube mobile, la chaîne ni alema Carrefour des stars. Ce que vous en avez posé pour la vie à star, na yo maboke théâtre. Vous avez posé pour les événements où vous avez collé na RTC. Même na qui quitte toujours la belle information. Na pesi bino mbote mingi bino ba nyo so s'abonner la bino vraiment la chaîne bino Carrefour des stars chez Mimi Alema, Ange Gabriel en tout cas ma chérie ma sœur chérie déjà bon anniversaire. Je dis lobe yinda ki mabena Canada. Canada le bouger qui n'a pas si mbote na na direct derrière la caméra tant kayo ce qui yote meto mon na télé mbote na na buziongo veut dire na ba travailleurs nyonso ya Carrefour des stars na buziongo direct pele na yo na tangi ko ba mibale ya mbongo na suka gram si show babi tozali pe kaka na pesi mbote na na display image chez la production na pesi yo pe mbote mais ba caractère ya kozwa ba image ba to kotsaka na ba site no faut tika non c'est pila no ata mukiti na lobelo ka en tout cas mbote na na yo pe mbote na à mon papa biologique mon papa chéri veut dire papa Polo Kasese la babi père oyo yazwa ka ba diema ba 10 000 kara ça veut dire quoi mutu ba sokola na chance mutu na Pacho Kondo depuis Paris Pacho Kondo na linga batalo contacté bandeko balandi le tout sur le bela sujet moko exactement primordial pour les femmes. Sinon ce qui barabasi ceux qui moi si na parler on se comporter bien ceux qui moi si na parler vraiment se payer sa papa ceux qui moi si na parler vraiment veut dire salité salité vraiment salité donc ici maraté yango ça que papa keme ko linga moi si banda bozo le la bateau ba ujana ba bimi o ba kana sucre o ndengeni mais quelque part après ça faute à parents veut dire en fait ça faute à maman maman va se plus ba bala yo bandeko balandi mission le bino yango ça c'est le ministre de Noélie Yenge a to le bela tout sauf rien to finir raté bandeko ça pas toli to changer ba maman va parler ba changer ba père va comme peu à l'aise ba ujana pe ba tika ko boto la bino mibali bino mo bozo lo bango bana so ki ba zimo bano de d'autre part ils a ba ujana ba yebe osokola d'autre part ba ujana ba za la propre ba les bien na 24 yango na en tout cas tout ça déjà a invité nanga il est ne sait que je l'engaye ceux qui bambote ndeka ezala déjà tout papa mbote mama bandeko balandi yeye moko se présenter as artiste nga linga so na yambi artiste la plateau na tika vraiment s'exprimer bino mo yo artiste ba lobaka trop yeye se présenter vraiment pour na bana photo dans limo pe na circulation vraiment na ko pe souke à occasion ya bien pour na ba fan na okezali merci ngai Joef yeyo artiste na bino donc fils qui alumbu yeyo donc bato balobai moi trop on a bungi na terrain boy na boy mais makambo zele moi belé mais na minute to zongi pena donc na golo ba place to ça bon donc na minute so ngiozo bi o monanga otala ba biloko nanga o do to lambeli bino ya bien donc là on a télé 7 donc au monongo voilà Voilà, télé 7. Bandeko balandi émission le ministre de Noélie papa lo biso ki bozana posa ne bola théâtre na ye nde bokolanda ngona télé 7 na biso za Carrefour des stars veut dire chaîne biso kombo na Carrefour des stars chez Mimi Alema la patronne veut dire parce que kaka quand si jamais bandeko balandi to côté moment na masolo si na biso nde to baika ka ba mama ba yebo osokola te papa na ngai bino bozotika ba mama bokenda kolingana bino ba ujana pona nini maman nanga en tout cas question pena yango pena na ndozela pour c'est moi batin belé parce que moni
si j'ai moko komaka ke no mibali batondaka te o mibali excusez na terme na habite po bolobi boza sans tabou o mibali boaka banzali lisoko po ata ba sokoli yo solesi la raté yango o ba misu balobi mobali azali buka batutela pilipili donc solesi la raté mais nyonso na tout ça n'a rien à voir ya boloba bongo po omoni place o mutu a se retrouver à qui maraté quel que soit comment les aberrer musupe salama mobali pena bimi libanda okepe boye po mutu moko boye impressionné yo na ba façon na omoni pena propre tant so mo komi là pour vous aller en bête hôpital voilà non eza pour mbete hôpital nanute biso mibali tozala très faible bien po yo so entre biso mibale yo so levé ozwanga mbala moko mais ngaso na mina zo esenga pena batan na bite so comprendre donc faut na bongisa na no poche na bando landela yo mais yo voilà donc voilà sikoyo na biso ezani donc ici faut ya donc oyeka Nathalie namoni ngamwe ba pardon ba parti ga nzoto na ke déjà mbala moko po belé pe ba ya kana musu nanko ayepe mususu na liputa na yo bongisa liboso na yo donc d'ailleurs ko kanga misute oh na kanga misu ko non est-ce que yeti ayenga na oyeba ke no ayende po bongisa liputa liboso na ngai voilà l'appétit vient en mangeant donc po ezala bongo donc ko tala ke no po eloko nyonso o ezake no nanu yo okenda te donc pas no ebimaka ya si po ezala bongo alors tant que ezake no okende qu'est-ce qu'on découvrir le bapena kono no liyenge penza aza musique ozonga na ngai ya msukuna pe donc bando tika le bengi pena moni penza ke no a téléphone pe le ka lisu siko elongi etinda bino botika mama na ndako otindo na bauja bon ba réseau ça très très belé ozalaki poli na ki chéri bokomi ndako moko komi impoli ozalaki propre okomi na ndako komi no sanité pona salité salité eza pe bandenge belé salité eza bandenge belé il y a de cela o ezaki no banda pa lamukaki tongo ti tokoma pena pokwa donc omoni kaka liputa moko donc soka lateki jip donc faut comme na basupu donc omona penake no donc tina te donc oh bana babebisa po ani bana baza bafuya bolingo po baya kokuta biso bongo mama o aza pena donc mama mwasi to lobaka mwasi en général akoko mitika te pourquoi pour aza na bana yebi bien kongozo pela moto mais to ko ko mitika te donc ça ba blo mususu et loba nango nani papa lobaka no soki mwasi azo kokata meshte kanga ta niantaba mais ça dit pas que no suki ezalaka bizarre donc panzana po ba surprise musu ya kaisa nini na ko ya mususu tozana po sake no to bima so na kutura nengo za donc a petit no mamo resili ki mama papa ujana na atura na okende donc bango bazalaka propre tout le temps tala na web solo moko mona vie mutu nyoso lukaka lokumu mutu tout nazala bien moi si nanga zala bien bana nanga d'autant le moi non azama yele d'autant la l'enfant propre non quand on dira à qui donc c'est bel enfant c'est mignon voilà c'est plus gentil voilà merci nango komi donc c'est la montre que non na vie mututu alukaka lokumu ça dit pas na que place moi wande moi si ne yo biraz ba msusu voilà papa étant qui mobile ouais soko kuti mwasi na yo bana tonga na soko ito tika ke kana liputa na tolo kuti pe kana liputa na tolo bada veut dire avant dans pendant toute la journée yo étant qui mobile mwasi na yo yo lingaka nini donc yango ete sala ke okende ko lingana uta uswati opondisa pe mwasi na yo pour ujana na be bazana bato ba bongisa bango bonne question en tout cas quoi il bien mais na web so le moko omoni même éducation tozo na ndako ebele kota ebele pe kota raté na sens ni eza mususu banda zala pa na bango azani salité sikoyo ben influence mususu akokoma propre e bando zala ka no pour que no attirer radio oyo azana yo pe bakoma na ndako moko mais tant soit komi na ndako et que non baboti pe déjà donc azongeli yango so do talaka balobi bible écoute le bide démon so ba bengane moko bazonga facette bazonga asset donc yo yebi donc ya mususu bazongi do azongi salité donc plus sale même kuto musu na lupango bo futela
donc bakomi même robaye donc c'est mais yo étant que il fallait continuer quand on peut sa conseil ko kinde ko linga ujana libanda Non. mo ozo kubebisa de ya foyer na yo non ngasko na koyebisa ba papa oyo bazalaka non soki problème esalami akoteya nanu te et puis akokende mbala moko yake libanda te ata mwana mpona kopesa punition faut kokorrige na baerreur alors il y a des erreurs mosusu oyo ezake non esimba nango mpe te olobi mais c'est comme si oyebisa lobi salango so fois de oui ezalaka donc yo opekisi ye pena mais donc c'est comme si mutu moko ozo encourager lisuke no ozo entete ke no salango kaka donc c'est ça parce que ça ba mosusu olobile ka sikoyo beti tour ntango oyeboye okuta eloka yo opekisaki yango na sali so tant que yo mobali vraiment so bimaki oyende tinanda kuna yo za marié je suppose que tu es déjà marié on va aller là ndako na mwasi maintenant opimaki oyo okuta so mwasi yo kana ni kuta na to mais ozali na posa ko directement otika yo kepa mwasi ya ujana toi oyebisa so bon liputa na tolo eza synonyme ozala salite te liputa na tolo ekozala mpe ya bien akope olinga déjà mosusu akota douche to ndenge nini donc nayebi te donc liputa na tolo yango nalobeli yango na face do na face wana mais soki ezaki no nayebi ke no liputa oyo kaka yango natikaki ye nango kasi oyo yango nalobeli kaka oyo kaka natikaki ye nango na ntongo wana yango mpe yo okute nango en tout cas wana soki ezaki no kobima po nakoya na koloba kaka na koloba mais soki ezaki ekomi neti habitude ya kolobaka nazokutela toujours na baposition wana nde esala peneke naloba nanga su te parce que même likambo nyonso so ezaki no opekisi et à un certain moment mutu alembaka otiki yango balobaki no bon totika asala oyo motema nelingi non bana kini bana bwanza bana mongola mobimba en tout cas topesa bino kambote po basoutien na bino esala biso bien ba émission boye ba idée na kabino mo bopesa biso en tout cas ba mibali babengi nga trop ba papa na bandako bapesi babengi nga trop bapesi nga rapport à ba mama bayo ba mama bala salite ba support papa pour moi yo vraiment moi c'est fallait la tension vêtement couleur normalement moi si faut la tapena sous vêtement pembe premièrement pembe deuxièmement tu roses un jaune moi donc vert ba bleu pe zala nango mais premièrement ils en a pena na pembe parce que oh nyoso nesinga bo moninga na pembe no na bité so bo moninga na tache poso na moninga tache na osani na kelongo lango donc na longoli penza do na longoli na tie mopanzi na zui noir po to ebike noir esala nini e bomba nango salité alors to ebite po ezana ba film susu donc ye kale soit noir donc bandeti ngama na nzoto po ebike noir nasa na ngani reverse ezati donc yango wana siko pona baso basokola bien pona basi o bosokola o basokola ka bien te yeba ngeno tango ozo sokola bien te ozo même temps ya sokola bien te en tout cas toza batu bo tikaka lobake no ba papa baza mabe ainsi de suite te toza batu biso nyos pour ceux qui na yelo moko boye zwaka ke non OK osomineti poisson ozwango pene combien et combien na maboko no otie pena woyo kango solo na ebite soki kolia lobake no nzala pene leki mais olia ngo plutôt comme katikati donc je crois que yangwana donc tango ezake no ozo sokola bien te to ebike no ko sokola bien te esala ke no solo parce que ba solo ça basi ya solo bazali mutako sauter basi ya solo baza yo mususu lokolo zala no bien pour avoir nazo ko tsunga parfait na bébé so ipe parfait nini mais il y a des celles-là dans tango ezapena penake no buvandi bo ozoka penake no maman na ngai na ebite fouquet yo toni donc okima muso alolo baga boye solo munoko muso pusani pemene solo mapeka bon yebisanga nako umela te donc même si on a yepenza bo nazata na posano nako sapo donc na olukate na sa prochaine umela na yo même na masolo rien simbat donc to solo ga mokie qui pour normalement nga na yebi mutu nyonso ezaki no après avoir ko sala toilette faut sokola mai passer mapeka ou passer ni ata même si otakolala po ebele bazwa raison que non na lala na mobilité o bada même moi si mutazo sobongo c'est pas normal na lala na mobilité donc ya on a sokola na lingi on a passé kana se
Non, c'est pas normal. C'est wapi. Ah? Non, oui. Ah, toloba. Ah, so toloba. Dera pele na misia ba artiste ba za makam na bango. Ya mi ele mo ka makambo. Abi wa passer kana se. Oui. Ah bon, ele kani ka bongo. Ah, moni bangi. Qui va bote si va comprendre na bango ka ngolo ba. Deux fois te. Ko biso mino ba tonga te. Kala. Venir toboka na. Toboka na do la bouche non construite de toloba. Voilà. En tout cas, on a segui pela mnona na biso ya. Eze akoinda. Ah, papa pesa la idéologie to le cas. Ah oui. Voilà, donc yango moni biso que non basa solo bazali. Donc bo éviter eloko wana tango za solo yeba que non papa akokima. Papa akokima negaka. Donc soki ezake non po ebele pe ezake non moi si pe anambara solo. Basi mususu baka parfait bima nango. Ba basi mususu vraiment soki la muki na tongo donc apangusi kaka ndeka père alobi apangusi kaka azuka ba partie essentielle moi parfait kaka. Tu vois. Mais ce qu'on a eu solo moko. Au cause soit parfait, solo parfait. Au sangsina solo ropola. Et puis solo moko boy. Il y a ma belle sous. Parce que parfait déjà sur les ageno ba chaleur pene l'équido même parfait. Eh bi sabena nini pena ya bien penati. Voilà. Donc yango moni même parfait na pono sel lango. Keno nini muso sokolité. Ils a bongoté. Non, moi c'est pas quand on a eu penza moi ça colle ta collection moko. Je veux dire moi ça colle ta combien de collections la journée? 3 fois. Non, fois c'est combien de collections? 3. Donc à partir à 3, ti les colos. Déjà. Donc à partir à 3, Mati. Donc c'est ça. Ça sur le ministre Noélie. En tout cas, naebi que vous êtes belé devant vos postes téléviseurs, bozo yo kabiso, bozo landa biso, maman et papa et koki ma maman te pour la salité. En tout cas, ben monsieur a boyé, ndé ça la ke basi bazonga, ba maman poto, ba maman et Afrique mobimbata la basi ba balio, ou comme ka te ki yo ba balio, otika no ka boeta, monde papa lobi ayo kuto salité a kele ba ujana. Oui. Oza salité bana tongo no sokolité mo ba na tsaki ngali puta ba fleur yo zo puta ba fleur na lati kali puta na timo ba na koya papa ya des fois ba linga maman tsape moi plante ça la bien oui maman tsape moi plante maman tsape moi rouge à lèvres atela mutu te matie mo ba ni o asa na kati ndako tant mo ba litama zo ya normalement moi si phase la toujours na position moi si nous se phase la toujours na position toujours prête. Voilà, prête. Donc, on a déjà toujours en position. La guerre est commencée, tout le monde est position. Donc, tant qu'on doit vivre, tout le monde est position. La mère vous a prête à porter. Voilà. Donc, et ça, là, la blanche lombi, donc on est déjà prête. On est là, Mantiamina, on est déjà prête. Donc, Stéphie Malanda. Donc, Espérance Poutungu. Donc, prête, Nanyonso. Donc, au monde est pénangéno, n'est-ce la mouki na tongo, même si à tout à Pondou. Soki bise longo atoke ville. Donc jamais kozonga sima ja te alongo lika o atiaki liputa atiaki likolo atia na omoni epena swag. Oui. Donc bozwani maman bokei. Et non, soki non toke ville zelana tena na sokolité non. Donc faut ça la toujours prête. Parce que biso to lingaka pe to lingaka ba surprise mususu po na roya mso show. Na bimaki na ye. Parce que tant on sait que non na tali oboye. Façon ba oza na mona son a le bique na yebisa ye tobima et singa soit sokola donc il y a une so asimi miroir 1 heure du temps donc na obeta dali solango donc ça ni na bimi so yem sous place on peut OK et singa fo bozaka couple yem sanga sko sala nini OK ka yo mo to OK te on a kenga mo ndenge nini bato bazana bango tala yo ka se mo boye tala mo ki le singa mi yibi bazala bandumba bazala ba pasteur bazala mokile sama nde bongo bandumba ba sauver ba papa bazali ko non ba sauver na ba papa te ba sauver batuana pour neti ngaboye na ebike no on est là matiami na zali na ebike batu bazaza na bango boye bisanga na okema presque l'eau. Donc c'est qu'on est là déjà prête pour la papa. En tout cas, bande ko balandi, ça c'est le ministre de Noélie. Il y a il commence de combat quand na loba na banna ba papa papa faut que ça na ba idéologie ko ta ba maman. Moi si na yo azaka moi si na yo. Donc ce qui moi c'est la salité yo zawana pour na ko rééduquer babi moi si azala encore rééduquer na ndako libala.
Maman paye au pays sous foyer ba ke ba papa ba kola raté ba papa bazala toujours ka bana mike yo bana to la mike liputa fleur ba fleur papa ki musala tsiko na collection rose na buto akuto kana collection rose yaki na tache coton amoni pe ka les mêmes taches wana da veut dire au sokoli na yo te toboka wata papa lobi musuku te toboka donc toboka mal kumba ngoga bongo lito folo do wana ngutso musala nge sala madongo musala ko te belete donc ya likolora elongo après donc fenêtre ça déjà on continue dans la fenêtre donc en tout cas ils appellent bien té en tout cas ils appellent combien ils appellent cherté quand les sons ils a cherté donc ils a cherté pour normalement la place où nous sommes quand les sons moko que nous sommes à douzaine oui donc na douzaine on est facilité yo rouge ça nini ezali osoma que no obimaraka mobimba pour moni eloko ça la raison nini olongol pena bilamano ya likolo normal mais bata pena na seboye yinda itoboka nzuluka donc et ça la pena moi ndenge moboye pe même yo ata soki oza jeune fille bakumi saka yo ngaso munazano boye tanti nazo ebisa yo na mono soutina te donc même si yo lobi ke no ngana kota ba soki ba grand hôtel na mono soutina te donc bimlo ba moi si muka nzala po eloko moko ya so ya 1000 fois non car il y a 1000 fois au cocaté donc les colonnes de sur le mois couverture pour que nous attirer bisoto ya hier ba no so mutolo la ngajo f so na kute no sambwe on s'appelle le côté ka bongo en tout cas les messages est passé ba bijo f abiso kute na moi ça bongo ba so wala tabakale so veut dire yinda on s'appelle le côté en tout cas wana e ba kinde ya nyungu ya bana ba defisa te finanga wala boko beba na mabe ya mimi alema wala ba defisa ngote ya nyungu itokenda jamais en tout cas la pesibino mbote mingi nous sommes arrivés à la fin de notre émission mais conseil izaka ki papa pour les mamans c'était pour Nathalie maman yo pe bongisa ba ujana ba telemi tous les 4 coins cardinaux bango ba ozela ka papa lemba yo na ndako bango ba récupérer yo ya libale za rapasi boyebi yango yo mutu so kotinda kwa libale komi so kudi yo fanya ndako kwa libala okomi lokola mutu mo ngade ya babalanga atala kango place ngade ya babalanga mais non atako brosser apa mboko kaka suko brosser te po babala yo dana ebiso ke mobala ngo tema bala ko bando supporto kana basola munno ko ndingwana mais non faut bosaka faut ko sokola ka faut ko se razaka faut ko za la propre faut la prête à porter prête à manger en tout cas notre pasteur prophète Jean Kitali a kabiso makambo jeune sœur jeune fille jeune garçon yo non nobalité ozo ko impressionner ka moi mobala batu na ba propre netika papa uti ko ba boisa na raison ozo ko impressionner moi mobala batu na ba propre veut dire mukolo ka boko manda ko moka ba mobala yebi ke mwana moso tonga bandango ya kotala ngapa na biso azalaka propre na baso na parfum na loko mono sur la makadi yango pe tala yango pe no lobby donc solo pena solo ya makadi loko mono na solo mo boye bana ata goûter bana ata sensible to ka papa do mitika donc na baleki na do ba ya na yo ba komo bimalo ba leki no yo nzoto o sauter c'est pas normal bande ko basi boye ba comprendre soin na biso ya to ba comprendre soin na biso moko en tout cas moi peut la taper moi mini peut ça non ma bête plaquer la mobile non mini la mobile non coupé donc a bimi di banda ba mona ujana mona ti coupé ngapi na poka moi na malate na ko kato muki moneti nga moni ndeza o latani moko ekita ngapi na sepela na ngati mais oui wana pena na zeso pona papa pona nga moko donc eza peut-être no tika ngo so bandeni te na santika no lati pena mona tanto bima moi sexy pona nga et ça la va bien na sepela na nga bongo no ko latela nga neti babike no yo ndeza boye so dans 5 jours comme maman maman noire la maman noirite non wana ndenge wana te to pesi bino mbote mingi bia nyonso bozalaki kolanda émission na biso tokokata na mbongo te sans pourtant to pesa papa aboka mo bangi za la bien talaka bino ba artiste mozala makambu des fois te donc yango wana vraiment en tout cas ba mbote na ngeza premièrement na groupe normalement la compassion donc artiste senior sur groupe la compassion pas les sango mukumbi nani merci donc maman papa sibino mbote donc les sango mukumbi tintin nani donc oh nyoso JDT donc on a la compassion donc bambote na bino vraiment donc na bigeno c'est commis tobo sanité trésor d'Agoudji donc trésor d'Agoudji vient na makubika Claude na mwasi na e donc na pesi bino bambote belé donc gonet ndungini donc bambote belé yango
ma petit nanga liko donc vraiment do boze belé ba jobé donc mini pena le bezate. OK, merci Pelé Nobi qui le bezaki anniversaire ya Kolobor anniversaire ya Mimi Alema ya to koyemba ka ensemble ya to yembela do yembela la patrona on a fait na mata voline yembela la patrona to ben to betora mais ngaso na na moi faux fois bon to le ga to beta ndenga mo pa vient so mo pa to le joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire la patrona. Joyeux anniversaire. Ah, tout cas, tu as beaucoup pour merci. Longue vie à vous. Oumela, donc, yo tu ko oumela te me komela. Donc yo bena komela donc mais au senti biso na musika, au senti dans la musika mais au goût mukie. Ndeka na zo biso toujours oh mukie donc maman mukie. Mais ya mine nezali zelo au senti. Ouais, on est là. Y a pas de souci, y a pas de souci, y a pas de donc agence toujours donc KNS KNS agence KNS mère tozo zelara toujours. Ouais. En tout cas, le message est passé. Le message est déjà passé. En tout cas, il y a Mimi Alema, joyeux anniversaire à toi, la patronat, veut dire notre boss. Oh, maintenant, on boss Nabino, et son atteinte dans le 0. Eh, Mouta Kotanga Bank, à Kotanga Western, ça commence à aller pour les cautions, les qui se l'ont dit, il y a chaque fois, il y a Foutarata la Souka Sanzate, et la patronat. En tout cas, joyeux anniversaire à toi, ma chérie, ma sœur chérie. En tout cas, la patronat, Mimi Alema, Ange Gabriel, moi, ça pas qu'on a produit, t'es quand maman va botter la nez, pas à Kassi. Moi, ça la confusion à quartier. Mingi, la pesi opena mbote merci mbote nanga na dirai pelenda mbote nanga na buzongo mbote na mbote nanga na bainyo so balanda biso ba abonné na biso nyo so ba on pena ba s'abonner en tout cas ya bo s'abonner ko pona bo sa maté ya boyebo ko mo comme ça papa ba nyo so ba mbanda te bo s'abonner ka na Carrefour des Stars boko mona ba le minutes de nueling boko mona ba temps ba show grâce boko mona ba émission ya boye ba émission moko ya bien théâtre maboki en tout cas kaka na Carrefour des Stars to combination ka ya émission na biso en tout cas to monani à la prochaine numéro.